J'ai paiement donc voilà Victorious, glorious, stories still need to explain, but the truth ouais, is merci beaucoup. Donc tout le monde déjà la Venia Vista, la Venia Alpatino, la direction yeah, I made a lot of changes, but the vision's still the same. Evolution in my vein, and when it's business I don't play. Moving up to higher places, starting stronger we can finish. Standing on the rock of ages, either way we gonna make it. Feel the vibe in the air, keep it 100 or less. Try to do more than say non. Bonjour, bonsoir, très chers internautes de la chaîne Yabiso. Oh, Lela original pas Lela Bino Yadega. Oui, c'est bien moi, votre humble présentatrice, Prudence Ngimbi, la petite osible à la taille acceptable. Autrement dit, Bino Mambosu qui ça. Oui, Yabiso podcast est équité bongo dans le district Yafuna, précisément dans la commune de Kalam. Voilà, toujours continuer la découverte dans la commune de Kalam. Nous avons la fois passée qu'on a capella, que Talisa qui biso, que méga mouké qu'on découvre. Ici, on va passer spécialiste parce que c'est un Angoulou. Voilà, maintenant, on a un quartier Matongue. Na quartier Matongue, on a Matongue 1, on a Matongue 2, on a Matongue 3. Matongue est la grande zone. Donc, moi, je suis là, je suis là, je suis là, comme si tu le corona, le boko. Mais à partir de la pandémie, tu as aussi le à la prochaine. Voilà, nous avons un boulevard Sendoué. Tous les ressortissants à Kinshasa, tous les ressortissants à RDC, Bana Matongue, Bana Kalamu. Je crois que oui, ici qu'on a bongo boulevard. Et si quand tu as que bateka mituka, sauter na sinangamba caméraman, na bo tuke telemi kuna abisi ka ba mituka za mo place belé, mais auto za pembe nango ya wana. Et si ko ba oteka ba mituka, oyo boulevard Sendoué. Voilà, c'est votre mituka ezo ke na sima na ngai. Na sima na nga kuna. Eza ba mituka oyo ezo kende. Quand on a un boulevard Sendoué, si on avance Moukié, comme na Prince Kassavubu, boulevard Sendoué et Soukiwana, on a un robot, Zawana, à ça un mouvement, boulevard Sendoué et Soukiwana. Ce qui est continuer tout droit. Ok, na boulevard Triomphal, on a qui boit comme na Prince, il y a 24. Voilà. Donc de l'autre côté, on a église Bozomona, étage Joana, il y a 2 nuits. Église général Sonic Afuta, que je l'ai sali à Passa, mon papa que j'aime bien, le général Sonic Afuta avec l'église Yangwana. Et puis si on a l'église Sonic Afuta, et puis si on a mis tout le monde qui est Matongue 1. Voilà, et de l'autre côté, tu as Oyo. Si on a sima caméraman, na sima Josué Mbungu, mon amour, les jeunes, mis tout le monde, toujours na Tendoué. La première rue, na Koïdro, boulevard Sendoué et Souki, et puis tu côté boulevard Lumumba. Première rue, après boulevard Sendoué, boulevard Lumumba. Merci beaucoup. Et puis cet hôtel na gauche nanga, et ça na prince moko et Kotiwana. Ce hôtel na ngambu wana kuna bozomona wana, et ça Tata Raphaël. Oui, stade Tata Raphaël vraiment au bozomona ba construction qui toko wana, et ça bandako ba tongela ba clés. Parce que j'ai à francophonie, 9e j'ai à francophonie et à Kobeta Awa, donc voilà. Donc ici quand on a base la yangwana na scène na Tata Raphaël donc 20 mai yangwana. Et puis terrasse wana munene bozomona na eza maya rivière Kalam. Voilà, rivière Kalam ozaki munene mais lelo comme on a au moins muké quand de bozomona ngo. Et puis place au miki ozoya o bozomona ngo prince de la rivière. Voilà, je crois que nous avons vraiment clair. Nous découvrir si on a et si on a bien en tout cas to suka te matonge bozomono nana matonge de puisque matonge yangwana kuna na ngambo église Sonic Afuta matonge yangwana bandi wana et puis ekei mais lelo to bana na matonge de ici qu'on a ça ainsi de suite. Donc prince bozomona il y a prince de la rivière et sous prince il y a Victoire. Et ceux qui n'a prince à Victoire, et puis prince il y a Bongo le bandit, ainsi de pays. Merci beaucoup, Naza mon côté, Naza mon côté, Naza vraiment un guide à ma casse, on a quoi avancer vers rien déjà. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment on a?
Komonanga Gianni Maboso. Papa Gianni Maboso, natif Penja et Matongi, né et grandi. Merci beaucoup, papa. En tout cas, puisque vous êtes journaliste et un podcast, chaîne Abisso Tolela, il faut que nous avons une quand on a découvert que les gens ont à Matongi, découvert ta calame plutôt que c'est bien peut-être quoi dans le quartier Matongi, pour te mettre découvrir Bisso, na Batonia, c'est partout dans le monde. Donc c'est pas nous ma casse natif Matongi, donc il peut nous Matongi bien que les gens. Matongi solo. Vraiment, merci beaucoup. N'habitez mais qui kosola moi moké na sitio nazali après awa siku kolongana biso a to kende wapi après a kolongana biso doto mona monima ya papa Wemba kuru yaka mona pe place papa Wemba kwa na bango place koli place sema ramona nyonso. OK, merci beaucoup. Voilà, très cher internaute d'un kolongana biso awa tozo konta pena na prince wa bengaka de la rivière. Et puis toi que toi avancer ti et si ka oyo guide na biso alingi amema biso. Merci beaucoup. Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Voilà donc tu continues déjà na prince na biso dobingi de la rivière terrasse na kande na bande bozo mona terrasse wana ya wana nde maya kala mudo maya kala muzaka munene mais lelo maya kala me kuma na mukie peut basala ni on peut kuma mukie bon ka basala ya carnivore wana to ndenge nini donc to yebite quand nous sommes que tata Raphaël ya wana na ngambu donc il va mais eza na quartier auto le de la té parce que tout ça précisément na quartier Matonge 2 et vraiment na bozo mona na to ya mukolo mususu to yo ça parce que on les appelle quartier 20 voilà donc toujours na commune ya Kalamu mais eza quartier 20 banda ko na loba ki basalela ba clé donc ya wana ba clé to ba ki na 9e G ya francophonie ya ki na R2C banda ko wana malheureusement si la gité ba milale li yango te mais karaté est aussi là déjà nous je te za rapport le coup mboka la biso do to ya to découvrir yango pe biso na bino le ronde to mesana ma ya kalamu yango wana et puis biso toza na Matonge 2 voilà tozo kende sikoto ke mona lupangu ya ba Al Pacino ah je pense que ba Al Pacino la vista nde to kende mona. OK même je vous salue à tous dans Matonge 2 et puis Kalamu est dans 5 quartiers Joana Matonge Kauka Kimbangu Yolo Veme dans 5 quartiers dans Matonge. OK, merci beaucoup guide na c'est sûr que tu as 5 quartiers na kata Kalamu ndenge si kotanga wana donc voilà tozo kende to ke mona lupangu ya ba Al Pacino. Merci beaucoup pour la vidéo juste après ma image. Merci. Ouais, voilà, je pense que ton côté déjà à venir en haut. Donc il y a venir à Al Pacino. À venir en haut. Comment venir aux années? Vista. À Vista. Donc Vista na Kalamu, na quartier Matonge 2. Il est à venir à Al Pacino, paix à son âme donc à venir à Bango Yango yoto koma wana pour que to meka muke pe ko découvrir yango. Biso na bino na so bozo na biso partout dans le monde. Donc je sais pas est-ce que à part les musiciens parce que Matonge c'est musicien oui. Est-ce que ba joueur peut ba bima na Matonge? Ba joueur reconnu ba yebani. Ba joueur peut ba zali na Matonge awa. Ndeti banani? Pour na joueur à Mobile Ndombe et puis il y a plusieurs joueurs au Baïbani doivent reconnus dans le monde entier doivent joueurs rebelles mais oh yo yebinde wana Bela Ndombe Bela Ndombe mais webite so na obeta wapi obeta en léopard obeta en léopard ah d'accord mais ba musicien pe baza non ouais ba musicien pe baza ndeti banani Al Pacino oui Papa Wemba oui
il y a plusieurs musiciens ici. Au quartier dans la commune des stars. Il y a plusieurs stars. On est banani. Papa Wemba, Al Pacino. Papa Wemba, que son âme repose en paix. Kouyaka, Al Pacino. Ok, moi, je n'ai pas na bango. Ça, ça sera qui? Tout le monde. Et pas vraiment besoin de kanda. Kanda awa. Si s'agit d'un monument, tout le monde a un monument où basé là bas ma tourné pour mitema na bango ezala okita. Ok. Mon nyonso. Ok. Dans ma tournée na commune Bastar hein. Bastar. Ok. Merci beaucoup. Donc restez toujours branchés. Hein. Restez toujours branchés. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Na messana koloba bo s'abonner puisque vous dit ça nulle part ailleurs. Bon mettre j'aime na bino et ça la passe parce que vous autres là mais vous liker. En tout cas vous liker, vous partager, vous commenter. Tu as peine besoin de remarquer na bino vous tirer en commentaire et ça la bien ma casse. Merci beaucoup. Oyo biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me koli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie so kina kanisi. Voilà donc car on a venu à Visto Tozali nous parlons ya ba les défunts Al Pacino de trouver capé à son nom yangoyo na veni vista o donc bandeko na bango baza awa parce que to coach to kei bo mona bandeko na bango mais pour nous repérer sa capacité na amour du paiement donc voilà to na cadre de découverte tout ça nango de to sipel peut découvrir le pan ya ba Al Pacino donc yangoyo a passant quand la kisi donc to le cas je sais pas le guide n'habité à kolonga na biso awa to kende wapi bon kolonga biso awa to ke pa ba Papa Wemba. On pas Papa Wemba. Na statine ya o cheto pa na bango pena kuna. Pa na bango après toke et pas Mongali mais avant toke pas Mongali to so on pas Papa Wemba après toke na statue ya Papa Wemba tout est appelé statue ya Papa Wemba. Na statue na pa na bango pesa mo musika. Bon. Ils aura presque ils pembeni. D'accord, merci beaucoup. Balobi toke pa Papa Wemba. Toke ne bo to zonga. Na statut na bango to continuer. Ouais. Ok, merci beaucoup. Papa Al Pacino. Papa Al Pacino donc il to la kisa. Ikolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie so kina kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yimisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya seko elekela kangai give the season what belong to. Ouais, merci beaucoup donc tozo bima déjà na venir vista o ya venir ba Al Pacino to bimi na direction o bozo mona direction munene pour benga direction Damien donc voilà so ok boy na miti na prince ozongi na prince ya Sendwe et puis ozongi na gauche na ngabwe na prince o ba benga ngo prince ya Pozo déjà tout de suite to ça descente moko wana to ko découvrir en paix biso na bino elongo toujours na matongede hein. Merci beaucoup et puis ba signaler biso que nous Jack peut donc hein, animateur ya Papa Wemba nous Jack au batnesto to ba yebi ba signaler biso que azapeka ba quelque part boye à quelques mètres donc nous Jack des mots locaux azawa na voilà donc toujours que tout ça descend pour nous Jack. Merci. OK, merci beaucoup. Minga kolobi zate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me koli prince ya Pozo yango toujours na direction Damien. Oui donc voilà prince on eza prince monene peut-être eza prince mokie donc mituko bozo mona o ezo kende bongo parce ma chose mbongo eza mituko ke ti 1 2 3 prince na prince ka savu kuna donc ti na ba 1 2 3 kuna ezo kende boye déjà prince o ezo ke ti na maya kala mukuna na maya kala voilà donc je sais pas kolonga ande to ke soto en New Jack New Jack ma simani ma place molo kai peneva
Place Moloka et bandinde donc Moloka et bandane pas en Oudjadji. Na Masimanimba, veni Masimanimba. Na veni Masimanimba. Voilà. Merci beaucoup donc mingi le bezate. Miso emo na mato yeyoka. Bolandi biso juste après ba image. Yangoyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever. Voilà donc toza toujours na prince en pozo kande bozomo na sima nanga mitukonde ezokende bozoketi na mai ya ka. Et puis le pango bozomona kuna porte noire bisika batumi bale ba eza le ex gardien ya Vita na kuku ya Hervé Lomboto. Je crois bien tout le monde ba yebi ancien gardien ya Vita na kombo ya Hervé Lomboto. Voilà et puis prince bozomona o ezokota boye parce que oyo eza o banda obenga couloir à Madiakoko. Mais là obenga sous couloir à Madiakoko te et comme couloir Papa Wemba. Papa Wemba parce que Papa Wemba azaki icône ya mboka na biso et puis azaki star ya makasi ya munene. Voilà pourquoi bazwa prince o le couloir Madiakoko ba pesa kombo ya couloir Papa Wemba. Voilà donc et bandi awa na prince o ya mpozo et que ti na veni du stade kuna et que ti na veni du stade kuna. Voilà donc puis tozo ke romona lupango o ezaki ya Papa Wemba mais atekango déjà de son vivant. Bisiko wape banape ko sala ba répétition kuna. Merci beaucoup. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zati otemeza témoin misale monani linga kolobe zati uti musika esa. Nous avançons déjà malembe vers lupango ezalaki parcelle ya Papa Wemba. Bisiko wape bandaki pe ko répéter. Na veni Chikapa donc voilà tout comme déjà na veni Chikapa. Ndako ngo yango na bozomona étage wana. Voilà donc ezaki lupango ya Papa Wemba atekaki yango déjà de son vivant et puis abandaki ko répéter na kati ya lupango wana. Merci beaucoup et on continue tokende ko mona pe ndako ya yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mais sikoyo nde tango na biso. Voilà très chers internautes de la chaîne ya biso podcast kana domaine toza nango donc tozo tambola pour la découverte na biso ya Matonge. Nous avons toujours na couloir ya Madiakoko et comme le couloir ya Papa Wemba. Donc avenue Tokomi ou avenue Masimanimba et si au animateur ya village ya vivre la musique à Papa Wemba à Nova donc pas na bango na avenue wa Masimanimba ou si je suis à baloni Cameroun. So bon moni ndako en étage to ko tate suite à temps s'il vous plaît. Ndako en étage orange wana. So le kiango le pongo elandi. Les gens ont été moi ya manga wana je suis bendi. Donc il pas nous Jack il y a wana animateur il y a Papa Wemba ya vive la musique. Merci beaucoup et puis toujours continuer je sais pas commentaire notre guide au mérana ko sama commentaire muké ici dessus. Ouais, ah toi na veni Masimanimba place Moloka e bandi. Moloka e bandi na veni Masimanimba avenue ba New Jack animateur ya vive la musique. Moloka qui signifie Molokai, na pesa pe bana ki une explication à Molokai pour va comprendre. Molokai baina Masimanimba tozu M Oshwe tozu O yango esali mo. Lokolama tozu L na O. Kanda kanda tozu K na A. Inja tozu ka I ya pamba yango esali Molokai. OK, merci beaucoup. Très cher internaute donc toyoka ka Molokai mais to yebite biso na bino Molokai yango eza nini ebandi wapi mais le pas te comprendre pena malamu signification ya Molokai et 565 avenue si je me comprends bien donc et 565 avenue bandi na Masimanimba wa et ke kuna na Oshwe et puis ke kuna na Lokolama et puis ke tina ba India kuna donc 56 mois quelques avenue nde esali Molokai. Voilà siko tozo ke bongo na Oshwe kuna peut-être ko découvrir ndako pe ya kofi ezaka wana bien que ya vanda wana te mais ça na ndako kofi mo ezaka na Osho wana donc kuna to ko découvrir yango biso na bino elonge puis to ça sur descente moko na statue ya Papa Wemba watika ya kolobisa te mingi ya kolobisa te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Voilà et tobimi siko bongo na croisement couloir Oshwe donc couloir à Madiakoko yangoyo
et puis oyo eza oshwe oyo bozomona oyo donc mituka oyo ezoki bisika je sois tati Cameroun na ye eza mituka eke si kuna na tata Raphaël voilà et puis na ngambo wana kuna bisika mituka wana jaune ezobima eza mituka oyo ezokende oyo ekei mituka wana eke wana oyo bakomi fidélité wana eke ti na victoire et puis oyo ezongi na boye mituka oyo ezokende wana eke ti na prince ya Kasavubu le prince Kasavubu et puis oyo ezosonga na nsima mokongo na nga boye na nsima mokongo na nga eza mituka oyo ezokende ti na prince wana tozalaki ya mpozo voilà donc ndako ya kofi oyo nayebi bino todécouvrir yango na oshwe ndako yango yango wana bisika batie mwa panneau publicitaire moko badessine mpe ye wana kofi donc immeuble wana bozomona wana mwa bleu mwa rouge yango wana nde immeuble ya kofi ye azalaka wana te aza quelque part place mosusu mais ndako wana eza ndako na ye eza na oshwe merci beaucoup wana tosala mpe su mwa descente moke poke toke etala mpe kuna stati ya Papa Wemba ok matoye yoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temo misala emonani linga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi linga koloba eza te ya koloba eza te linga koloba eza te ok voilà tokomi sikoyo na tozalaka toujours na osho oyo wana bozomona mpasi banini wana ezoke bamoto wana eza avenue de stade yango wana epuis esika toza oyo eza avenue ya osho so botali esali mwa triangle moko nde esangisi esika oyo batia stati ya Papa Wemba donc stati na ye yango wana Papa Wemba ye wana voilà donc stati na ye yango wana basalela ye mpona kokanisa mémoire na ye voilà mpe na nsima mokongo nanga boomona boye tata Raphaël yango wana entrée nango eza wana entrée mosusu parce que tata Raphaël eza baentrée ebele entrée mosusu yango oyo esika wapi 9e G ya francophonie mpe bajouaki yango mpe awa parmi baplace oyo bajouaki G ya francophonie voilà maintenant tozolongwa awa kolongwa na biso awa notre guide je sais pas tokokende wapi na kanda tokomeka wa Papa Wemba Papa Wemba lipango na bango bisika ndo ovanda ok Papa Wemba bakovanda kanda ok en tout cas je crois que peut-être tomona place oyo bazalaki bajoua film la vie est belle bien que bajoua yango na mwa bacommune no mibale misato mais awa mpe na matongi bajoua yango no tokoki mpe kokemona esika yango bien sûr tomona esika yango tomona esika ti batona film explication mpe ezala ok merci beaucoup donc basire biso pa guide na biso makasi na tifa matonge ke tomona mpe bisika oyo bajoua film ya la vie est belle merci beaucoup restez toujours branchés pour rater certaines notifications donc information makasi yango oyo nde tobaka information vraie information réelle miso emona mato eyoka ok yango na profiter kosaluer bayanga oyo naolela ya dégâts donc babi mikolo ka bango nde na top donc babi mikiliste Vemba na salue bisiko ozali mikiliste Vemba babi mwana isa ntongo ya 4-5 papa moko bien papa moko social donc biloko na yo ekomela ye nga nazwaki yango donc un grand merci à toi mikiliste Vemba babi mikiliste ya ntongo na salue apasa bisika azali donc mwana isa umela na ngwende na yo sans oublier Timbaliziba italiano mon vieux de Kati mon vieux Timbaliziba babi habillé ya bana Italie donc yo ezande yo donc umela na ngwende na yo na salue bisiko zali ye pena soki na souhaité te me kozala dégâts babi lelo nde mokolo na ye abotami te azongaka pa mama na yaki emela libele di babi bafabule anniversaire méga anniversaire joyeux anniversaire à mon papa que j'aime bien mon papa que j'aime beaucoup babi monsieur Alberto Rola babi Alberto Rola abede chez les patrons Bogos 60 ans ça s'est fait babi obotami ngana oyeloka miliki me en attendant kuna panzaka baby saka original azo ya futa facture wana babi to yoka te pona yo ça va inda et vous avez vraiment des gars donc au botami ba joyeux anniversaire ba fabuleux anniversaire vous mettez en ngwende na plein de bonnes choses profite bien de ton jour merci beaucoup et pour l'andi biso juste après ba image oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesikoyo nde ntango na biso
Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kundi me kuli. Forever grateful, I'm counting my blessing by when do I begin cause eleki mingi ikolo na seko lekaba ute bande di situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo odu wa give in exchange. Voilà donc quand on a découvert tout ça nango ya Matonge avenue to so koto bozo mono eza avenue Kanda avenue ya ba papa Wemba. Bientôt to mona lupango na bango bisika oye azalaki bate belé bayebaka ke papa Wemba aza villageois mais ngana yo yebisa biso ke papa Wemba aza villageois te. Papa Wemba papa na ye na mama na ye bazaroza na Kinshasa na lupango to so kende wana. Papa na ye azaki soda, maman na ye azako sala na grande poste. Je crois bien batuni bancienne so basala na grande poste ba yebi papa o aboti papa Wemba. Donc maman le nom c'est qui maman na biso maman non maman Amazon azaki mwasi na ye. Maman ya papa Wemba kombo na ye ezalaki Mama Nyongo. Voilà. Donc maman ya ye wana toujours qui est déjà vers parcelle na bango. Papa Wemba na ba yaya na ye déjà obabuta meka na lupango yo. Sauf que le roi papa na azaki soda bakendaka mission de service na maman na papa na zemi ya papa Wemba nde papa Wemba kendaki ko bota makuna na intérieur bisika bakendaki bazonga na ye na Kinshasa azala bébé. Donc juste au bout au mona que papa Wemba azaki villageois azaki villageois te ezaki film à la vie est belle au ba tournande a jouer rôle ya villageois mazaki villageois de naissance te que azaki villageois na ba 20 quelques d'âge abandi sala musala non azaki villageois te. Donc papa Wemba abotamaki na intérieur bisika papa na mama bakena na mission de service mais ayako zonga bébé de bakina le pangu na bango. Papa Wemba tant papa Wemba azaki sous invité basili ndeka balobaka bandeko na batikalaki en fille papa kufa mama kufa bandeko batikalaki après liwa ya papa Wemba nde ba décidaki bateka lupangu na bango. Mais maman Amazon na salué bisika zali yenda boyaki abi non koteka lupangu wana ezali kwa kobungisa mémoire ya mobali na ye ndazwaki mbongo apesi epai ya bandeko ya papa Wemba nde salaki papa mama na biso Amazon a récupéré le pango oyo et comment yé na bana na ye ezaki juste pour garder toujours mémoire ya papa na biso Wemba ozaki icône na makasi artiste musicien ya makasi star ya makasi et puis sapeur ya makasi. Voilà donc toujours avancé déjà vers le pango na bon pour que to que nous mona to découvrir en biso na bino et longo. Merci beaucoup et voilà on a profité pour saluer mutu nanga na lela ya trop babi wana za motema ya boss nanga mama Laura Chou na lela ya dega na saluer bisiko zali kuna na Angleterre ya yo ngwana et na bosanité ko saluer Yesa Wali donc Mira Yesa Wali babi mwana ya moseka te mwana mungala solo osobota makala te na surtout ba bon séjour a na kati ya Kinshasa Yesa Wali dangola donc ya yo ngwana toujours na mwende na yo Axel Yaba, Papa Wemba. Voilà, merci. Sur l'avenue Kanda, on est ensemble. Bana Matonge, Bana Molokai, Bino Mobomoni, nous en abîmé longo. Il n'y a rien à dire. Tu as avenue Kanda, ok, et pas Papa Wemba. Yangoyo, oyo biso na biso. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo ezali. Ouais, donc toujours approché déjà vers parcelle na bango donc to commis déjà. Je crois bien bozo mona lupango ngo yango wana. Oyo eza na entouré na batol donc voilà. Au moni pe statue na yango wana batia. Oyo ka ministère hein mokile telemeli oyo yango wana statue na yango wana donc oyo ekoma lelo lupango ya mama Amazon na bana na ye donc ba récupérer yango hein. Ezaka ya bango mais lelo et comment ya yemoko maman Amazon na bana na voilà je sais pas moi commentaire sur les alliés le commentaire et cause à moi muké mingi oloba pena ezate mais na découverte
kanda vena ba papa wemba yango bana kin bino mo bomona wana kanda précisément liboso ya lupango ya ba papa wemba, que son âme repose en paix. Je salue tout le monde, salut à tous les Kinois, fais bino mbote la découverte. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. On continue. Toujours ça sous des centres mbang suite à temps déjà lumière réseau quoi et tout que mon un peu ici quand on va retourner filmer. Il y a la vie est belle. Merci beaucoup. Yabiso yangoyo oyo zabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful for voilà my blessing ba internaute de la chaîne Yabiso podcast donc avenant to zana ngo dik ba yango yo to koti mais babi a eza matonge 3 matonge 3 voilà donc toujours avancé déjà vers le pango au bassin la film la vie est belle parmi les tableaux ezaki na film wana le pango to komi pe ezaki mako ya ba parcelle au ba jouaki la vie est belle voilà donc vous mona photo na bango ya wana photo ya Mongali photo ya Kabibi et puis photo ya Papa Wemba voilà donc ndaku ya la vie est belle voilà ya mwana pe c'est bien écrit le pango ya ngolo donc si ka pena au base ya Papa Wemba evandaki awa et base ya Papa Wemba evandaki awa et si ka batuna filme ya la vie est belle voilà quand on continue continuer koba kende comme ça to découvrir pe lupangu ya ba Mongali pe eza pe moko ya ba parcelle o ezaki pe parmi ba tableau o ba jouaki filme ya la vie est belle voilà donc na monde a déjà caméra ya Josué est allé déjà vers le pango ya ba Mongali miro a mukuse bozo mona ya pembe oyo ndako ngwana monana pango ya ba Mongali ya ngwana donc tout le monde au batala film ya la vie est belle ba parcelle o mi balé bozo mona oyo ezaki parmi ba parcelle oyo ba jouer qui film ya la vie est belle ba parcelle misusu ezakuna na zone ya Kinshasa et puis ana matonge ba tournaki awa ya kilipanga eza lipanga ba Mongali Mongali to yobaka na film ya la vie est belle to na benge Mongali kuna mais son vrai nom eza vraiment Riva voilà le panga ba vieux Riva donc tobimi déjà na veni ya ba Mongali et puis tobimi déjà to l'activité et si quand oyo film ya la vie est belle et ba tournaki yango voilà donc tobimi sikoyo to zongi lisusu na rue de la Rivière voilà donc rivière Kalamu yangwana de l'autre côté nde tozo bima malembe pour que tozonga ti na Prince ya Bongolo voilà toujours vraiment na pont je sais pas notre guide ceux qui commentaire monsieur à quelque chose est-ce que na matonge pe awa est-ce que bimisa pe ba mvwama à part ba joueur pour tout monde bobete biso masolo ba joueur bobete biso bisolo ya gardien ancien gardien ya Vita bobete biso bisolo ngomba masolo bobete biso est-ce que déjà pe na ba mvwama ou ba bima pena awa na matonge o ba sala kombo ba prêtre bazali ba mvwama bazé belé oui pesi ba goda motemona je te salue parce que zali ouais te dit ki tsala ya te dit Kinsala ya te dit ki tsala toujours mona matonge toujours ya te dit ki tsala na zwao na ma vie na ngave Chris patron Bogos toujours maman Davina directrice ba IGF nyonso na kati ya Congo ouais wana na matonge awa donc ne tombera jamais ba prêtre basé belé ba oyo yeba goda motemona ba te dit Kinsala ba onde bana matonge voilà goda motemona Patrick Bologna sans oublier Patrick Bologna oui Patrick Bologna est natif à matonge ouais Patrick Bologna mon vie je te salue parce que zali ouais mais to que non moi qui côté ba église est-ce que na ba église o est vraiment na matonge mais église yebani mais c'est église ya ba notre général Sonic Afuta église nena yebi keza matonge à part église na ye wana ya munene église ni soit reconnu ba pasteur
Ouais, ma pasteur baza à part Sonic à foot, il y a bien des églises qui sont reconnues. Oui. Mais si badayo na Avenue Vista, là tout ça qui découvert skuna. Ouais. Avenue Vista pasteur Dayo Azali. Sans presser, sans oublier mon pasteur. Sans presser, maison communale voisine à eux. Ok. Bosanité, il y a plusieurs paroisses, l'église Pézali, il y a Ebélé. Est-ce que ça peut être un beau pito? Beau pito, peut être Yébani. L'hôpital Zali, l'école Paminène Zali, l'hôpital Zali, INSS. L'hôpital Nabiswa l'État. INSS, c'est un matongé. Oui, INSS Zali. C'est un matongé, tu as yolo. C'est un matongé, na venu Otokomi Oro. Ouais. Badjoko. Badjoko. Si avant comme na Loboko, au Prince Victoire. Na veni Badjoko. Badjoko nde yango. Avenue Badjoko yango. Donc INSS c'est dans la veni o. Voilà. Ça va quoi? C'est dans la veni o. INSS c'est dans la veni o avant comme à Victoire place Batia Loboko, na place des artistes hein. Ouais. INSS et ça on a été au hôpital, et délai. Dans centre de santé, l'hôpital Minène et Pézali. Ok, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Babi a venu Badjoko to comme dans l'hôpital INSS. INSS je crois ils ont reconnu. Batu baye bien moi na balaba il y a Badjoko. Voilà donc toujours avancé déjà. Toujours pousse à muke ti to ke obima na prince il y a bongolo. Et puis tout le monde sous pont moko awa. To ebité za pont nini notre guide. Pour me rappeler une explication sur le pont. Oh, et ça pont et Kaboli m'a tourné dans Kaouka. Ouais. M'a tourné dans Kaouka. Donc, on a toqué ma tête, c'est ton mati toqué Kaouka. On a toqué dans Ngamba Kaouka. Ah, d'accord. Oh, tu as Ngamba m'a tourné. Ok, allez, Maya Kala Mundé le Kinasi. Ouais, Maya Kala Mundé le Kinasi. À l'époque, ils avaient libéré, mais parce que il y a béton pour ils en ont moyen, bah mais tout capé les caca. Ok. Avec ça, nous sommes arabiens. Ok. Merci beaucoup. On s'est avancé pour te quitter de toquer na Prince Sabongolo. Prince Sabongolo. Ok, merci beaucoup. Olobizate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso. Voilà donc toujours sur la continuité. Toujours toqué bima vers Prince ya Bongolo. Prince ya Bongolo c'est bien si ma caméraman kuna. Maintenant to comme na site moko ba auto sala sika. Site yango pe to yebite sur les nini pour ba signer ce que banda ko sala ngo. Mais du coup kabu ba kati ko sala. To yebite banga ba sala ngo église, hôpital et loro nini to yebi pété. Donc voilà, parce que tout le monde qui est commis kitoko quand même ezaki boité. Mais est commis boy. Voilà, toujours déjà vers Prince Yabongolo. Toujours chité déjà, dès que nous le babo comprendre les guides nabiso. Parce que moi, ben, moi, c'est un mikemke. Moutunios tout est à Messana micro, Moutunios tout est à Messana caméra. Quand même, tout tambolinaye. Le quoi, c'est natif à Matongé. Dame qui m'a fait sa explication. L'explication n'a été quand même pour comprendre. Biso Nabino. Et le merci beaucoup. Toujours ça la continuité. Toujours chité des statues que Kosuka Kuna na Prince Yabongolo. Quand on a biso que Matongé ça vraiment grande zoko. Pour ça Matongé 3. Na kata Matongé toujours na 1 2 3. Matongé 1 isa kuna na église à Sonika Futa. Na scène na Buvendwe. Et si comme Matongé et bani et si que oyo cerveau Niarkos a collé là. Voilà, cerveau Niarkos c'est moi na mombele mais a collé là ici comme Solone Bandelaka déjà kuna na Matongé un tolobele honte parce que Matongé ça vraiment grande zoko to liango mais malembe voilà Matongé de to kota qu'on déjà to signaler bino babisiko bomoni kuna ici papa wembe ba vando vanda pana bango et puis Matongé 3 et ça bisika oyo to zali voix donc voilà donc toujours quelque chose qui ça toujours bimasiko vers toujours na direction de la rivière Maya Kalamu wana bozomo na sima ba bibende wana clôture wana na sima na ngeza Maya Kalamu je crois bien sûr to bimi les colonnes les jeunes pas toi bien vraiment pour to comprendre malamu
Toujours bien déjà, donc voilà. Rivière. Faut expliquer, Matoye yoki miso emoni Minga kolobe zati Ote mezate mwe misale monani Minga kolobe zati Touti musika esensel tokomi Minga kolobe zati Ya kolobe zati Minga kolobe zati Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesiko yo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow Poto kende liboso Tia kondima likolo na nyoso Po mosika to uti nini te to moni na nyoso To sali me kondi me kuli Forever grateful I'm counting my blessing My way do I begin cause eleki mingi Likolo na seko lekaba Ute bande bisi to benga mabalongi Always give thanks for the life I'm living The komeleng is like I'm watching a movie Soki na kanisi bola muna yo. Voilà donc Tozo bima déjà vers Bongolo Quand on a vu Tozo qui est chité déjà Tobimi vers Prince ya Bongolo. Voilà donc au besoin mon Prince à Bongolo mais Tozo toujours na ngambo ya Matonge. Ce botali kuna na ngambo na bomona école université ya Kimbangiste. Université Kimbangiste ya Ngwana. Et puis ce botali na CA wa bomona ma ya kala mozawana. Voilà donc biso Tozo toujours na ngambo ya Matonge. Mituko ezoke na sima mukongo na ngabo bozo mona ekende eke tina Prince Kasavu ba mituko ezokende beke tina Prince Kasavu eti so botal na sima les jeunes pato caméraman na solo zo ça que original ba bien original ba moi vraiment ba jolibité qui to pe elenge mituko ezoke katali sikuna ezo mituko ezokende yolo médical eke 7e rue na boulevard à Lumumba kuna. Voilà donc ndeka na simno ki Matonge eza vraiment grande zoko to liango mais molo hein donc à la Kidanzeri to liango molo édition na biso ekomi na suka. Un grand merci na ba ines disposer ki ba na bino pona kolanda édition mokola lelo donc na pesibino ba merci et puis merci mingi na ba boss na le pro na ninga mingi ko batikela nga poste ya ko sakanela suna micro donc na lisango bien. Merci mingi na ba bonne na biso nyonso merci mingi na ba fan na obolinga original pe alinga bino mingi. Hier penation na saluer te no bima ingrate. Ba joyeux anniversaire, ba fabuleux anniversaire, ba méga anniversaire ya Gibadi. Babi ingénieur Doba Sadissa ya Giba. Papa na Dornelite. Voilà donc il monte ma maman point d'interrogation. Ou bien on mwende na yo donc ingénieur Doba Sadissa o abotami lelo panza bebisa original zo afuta facture wana azo pena ko futa ngo. Alors na sepela ceux qui les jeunes pas zoomer caméra sera bendi moi mke c'est-à-dire bye bye. Ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living The komeleng is like I'm watching a movie Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya seko elekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu to pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilo